réputation est mieux que or. Beaucoup de gens qui sont kimbangiste, beaucoup de gens qui ont réputation et église kimbangiste. Tandis que nous avons 26 na 3 on a pas eu carabazon à moko. Pour la macamazon de caramboka na biso. Bon créer sous basanga de kuta. Toza étonné. Ton dimi message à papa Simon Kimbango à peine. C'est vrai ton colline nous na yango te moto sont tantonné. Ne sikabone ni sabiso. Et comme ça se guerre à kimbangiste. Na bangi makamboyo. Na bangi makamboyo bandeko. Comment nous devons finir notre locola? Papa Simon Kimbangu Kianga Nazoka sont montés. Mais président de la République, Azotika, président Sénat pour atteindre un camp, appelle on y va pas tout bandeko. Moutombe Mouninga na yo. Koko na yo. Famille Kimbangi, c'est un sacré. Parce que le grand-père Nabango a fait des choses pour ce pays. Moi, je suis comme ça, c'est un crédit au Balinga Kibaya. 12 tribus d'Israël. 10 bakendara, mi bale batikala batongara Jérusalem. Ce qui totali na 1 roi 12. Yangone nazo tchasiko. 1 roi 12. Papa nanga oza pasteur. Église kimbangiste batala ngona bonzoto te. Église kimbangiste balanda ngona molimo. So ozali na bonzoto okokate. Okobayo kobima pena okena yo. Au moins l'église yo mususu monaka ezalaka na kimia makasi po baza ko sala na Satan franc-maçon. Yango mona pena bazo kende kitoko. Bo bayebi ke na sempumu eza. Bonzambe oyo eza na église kimbangisi eza na église na bango te. Yango mona pena standard, stabilité, l'événement bazo vivre do sentir église wana posé, calme. Kuna pena Satan tika bango kimia po bazo tambola na disposition na ye. Ce que l'église kimbangiste bakoka ko manipuler yango te. Église kimbangiste bazo koka yango te, bazo luka ba manipuler yango, bazo koka te po moto ya Nzambe eleki makasi. Yango bazo ko tia batu moko boye, ba finga ka Nzambe, bona batu na bango. Do tala kaka, okotala ba fa église na yo uti wana ozomona ke calme ezalaki posé. Mais comment ka église kimbangiste sika Nzamba za? Pona nini ka babulu yeki? Satan, papa. Satan. Alingi mwana Nzambe akoka ko sosola te. Alingi mwana Nzambe azwa boyebi te. Alingi bo sosolite, papa. Yango ba tia ba trouble ya makasi. Mais yo, il faut ozala firme, ozala boyebi na Bible. Pour histoire kimbangisi eza biblique. Bible bato bako oh eza biso te eza mindele non histoire ya kimbangisi c'était la Bible. So bomoni bato azo finga Nzambe seke to komina tango asuka. OK la mo mtema pas c'était mais luka no comprendre kimbangisme c'est très important. Ce que yebe église kimbangiste en profondeur te okokate. Papa d'angenda loba o ozala kimbangiste faut avoir vocation, ozo appel ya Nzambe. Sans appel ya Nzambe okokate okovanda te na église kimbangisi okokate okobima okokende. Donc il faut ozwande appel so ozwi appel ya Nzambe oza na vocation nde okovanda na église kimbangiste nde penza okoza na église kimbangiste po ayebaki ke eza na makambo. Pasteur Nash na lingi vraiment Olanda pour comprendre oyeba ke église kimbangiste bitumba lango eza zarte eza mabongisi ya Nzambe moko bongisa ngo bongo bokabwani pe ya lingomba eza zarte eza mabongisi ya Nzambe ye moko abongisa yango bongo yango moni lingomba ekabwani wana de bokabwani wana eza te ke pondenge eza bokabwani ke biso tokozwaka kimia te ndenge batiaka na mitu ya bato famille wana soki ezongi te en tout cas kimia koya te non c'est faux archi faux. Kimia esimbami na maboko ya famille te. Koleko ya batu kaka kosepela na kosepela. Po Nzambe si akanisila biso banda kala. Koya tata Molimo Sant tata Simo Kimbangu Kiangani. Ezali pona kokokisa. Makambo oyo Nzambe apesa kibiso. Oyoki Papa Simon Kimbangu Molimo Mosantu ayiko kokisela biso bilaka.
yende bilaka eza na maboko na ye. Alobaki te ke 26 ya ndenge totikali boye tokokokisela bino bilaka te. Alobaki molimo mosantu aye kokokisela biso bilaka. De bilaka pasi ya Congo kozwa souffrance nyonso tozomona o ekomama deja. Il faut ekokisama. Makomi ekoleka bongo te sans ekokisama. Après pasi nde bisengo ekoya. Bon nzambe bato bazolinga koyeba ete nzambe balingi kososola ete. Faut tokotana na pasi ya makasi po soki tokoti na souffrance ya haut niveau te bato bazosola ka nzambe te. Esengeli pasi eya ya haut niveau. Pasi ekoya lisusu makasi pe mokili mobimbe koningana. Pasi tango koya makasi nde bakoluka nkamba po tango mokili koningana même mokili ya poto ozomona opasi kokota bakolinga baluka source ya mwana pasi membe okianga nazo bongisa aza kosomba deja babato yebisanga na mokili oyo yebisanga na ba église nyonso mona na mokili église nyonso ba bato apart na tango nkolo esi na tango akala na nkolo esi azaka na bato na église kimbangiste to sombi bato ozomona teke makambo ko mama ya ngone za kosala masiko tozana bato po papa sima mba okianga na lobi biso to kolesa mokili na nkamba tolo na tobokola papa za ko batolo na tobokola po biso ne to kolesa mokili no aza koloba nzamba aza koloba po lobi pase kokota o to mona za moke o yeso ya makasi ekoya lisusu ya makasi après douleur wana mokili ko mona non il faut to luka wapi to bebisa nini to sala pourquoi to mériter nyonso yo nzamba za na ndeko te nkolo yesu aloba ngo to tanga na bible nkolo yesu aloba yango eza biblique eza teke po babotami na ye alboko mona kala libotana nyonso komi esantu soki bazaki esantu banga batika nkamba te po batata batikela biso nkamba nde siège international ya mutu moyindo nyonso avant non mindele do moyindo nyonso siège international mais bango bakoma koteya bato makamususu bosanisa bana ya bato nkamba bakoma ke nkamba ne loko ezalaka te bakoma na ba fausse histoire o batata batika te batata batika biso na cercle toka bwana te quel que soit le cas ou les problèmes tozalaka na kati ya cercle mais bango pona kowela bokonzi ya nzambe bakei nani awelaka bokonzi ya nzambe ezaka Satan aza na banzoto ebele aza kosencarne na banzoto ebele aza kowela ba gloire ya nzambe aza kobundisa nzambe nzambe avanda kiti na ye bokonzi baza kobundisa ye e bato na bango pe bazali o bakofinga nzambe ekomama nango eza biblique Pasteur Nash tango yo lalaka ozwaka ba révélation pa de ngenda omona pa de ngenda yebisa yo ke tango osala ba émission yebisa libotani sangana nakamwa bino libota wana bolinga kolanda libota wana eza biblique nzambe abongisa ngo bongo biso foto landa nzambe ngana bengaka ye ndeko wana na yebisi tango badozo ba révélation ozwaka mwana nini ya bapapa ote ozwaka papa kimbango oyoko mona pasi mimo nkiangani abikisa wana bapasi ma premier belé soko yo kolanda nzambe na ote yo koluka libota oyo ye moko nzambe alobi ke déjà si basombama déjà si batekama déjà nzambe ye moko abongisa ili kambongo ezala bongo yango boyoki na bible awa tango bakabwani bakei ye moko nzambe alobi ke bobundisa ba obakei wana te botika bango bakeni nga moko na bongisa likambongo esala mabongo soko bino bo libanda bomona kake o biso bozo lembisa biso papa soko mi lembisi ezandeke yo moko ozoko mi lembisa o bino bozo sisa biso moni nkamba so sili makasi osale fort na yo te o raté polo lande yango wana siko pasi yo tozomona na mokili oyo eza peka biblique nkolo yesu atikaka yango il faut ekokisa biso toza libota ya Levi oyo totikala na nzambe oyo toyembaka libota Levi yeye kosenga na yo yawe opambola biso makasi yanga ndo na mai vwama yango tuye pai na yo donc banzembo yo libota ya Levi ba o batikala kana nde totikali ya tata simoki mbango kiangani na nkamba Nouvelle Jérusalem toza kotonga
toza kotonga nga so nazobondela nazwaka temps na nga ya koremercier Nzambe ndenge apona nga atianga na elembo na ye nazala ne na nkamba Nouvelle Jérusalem nayeba ye namonaka ye nazwaka barévélation soko ozwa barévélation ozomona bapapa epesamela mutu nyonso te bato omona bakendana bamonaka batata te yo ntango ozomona bango kumisa Nzambe mpo oza na elembo ya Molimo Mosantu eza kobenga na nkamba Nouvelle Jérusalem nga nazwaka ta ya koadore papa merci na ndenge opona nga mingi bazwi grâce yo te epesameli mutu nyonso te soki nazobondela me nazwa vision namoni sikoyo papa sibangi baokianga na tribune na chaire na ye ya kiti ya bokonzi atienga boye na vision na nga nazwi yango déjà deux fois nazwi yango déjà deux fois po nakumisaka ye epesamela mutu nyonso te ya kozala na papa na nkamba Nouvelle Jérusalem lo soki epesameli yo ozoyeba ye oza kotosa ye ozobanga ozotosa mibeko na ye oza kolanda ye ndeko na nga okosepela mokolo soki elongo na tata ntango bainvention makambo ne kobanda Nzambe alinga bosoto te bato mabe nyonso akolongola bango na nzela na ye yo olingi na yo soki okimona meso kimona meso eza na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava Mongo teza ni elombe na lingumba oyo otuna ba oyo bayedinga botala mabota bango ya awa koluka ngai Nzambe Baikibangu naloki mokili Kembo ebele mikembo banda Baikibangu naloki mokili Oyanga bosepela elombo nanga Baikibangu naloki mokili Otinga mikumba na bilo banda Okomba tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Merci à tous nos abonnés na balandi ya émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité na kati ya chaîne na bino Balenda News TV. Merci à tous nos abonnés, bato balingaka émission Kimbangu Nzambe, bato balandaka biso na bandako. Bozwa kata ya kolanda biso, kotala biso. Vraiment merci à trop. Merci vraiment. Merci à na ba abonnés nyonso. Ba opena ba s'abonner te bo s'abonner na chaîne. Bo s'abonner, bo partager émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité et yaka na ba sujet ya bien. Mikolo toza na ba analyse ebele, moi ba emploi du temps pe ezozwa ba rendez-vous et tout. Mais nazali. Si je n'abiso ya lelo nalandaki chemin de la vérité. O balobelaka bo solo na Kimbangu. Totalaka ba analyse ya pasteur Israël Nash. Ba analyse na ya salaka ezalaka bien. Ezalaka vraiment bien. Mais na ye na répondre ye na message moko boye apesaki. Message moko apesaki nazotia yango message wana maloba wana boyoka etango boyoka yango nde tozosala analyse ya message na ye na Bible oye azali pasteur nakotia analyse na ye ya émission oyo asalaki na kati ya émission na ye na message oyo apesaki kuna nde tozozwela analyse na biso tokosala lelo pe bobengelanga pasteur Israël Nash aya kozwa mwa temps alandanga na meke mpe kotalisa ye sur Bible na makambo oyo ye alobelaki na analyse na ye tolanda ngo namo église kimbangiste biso toye ko rejoindre yango après mais ça l'église moko te ezala diaboliser na vie lokola l'église kimbangiste bateya biso kuna basambelaka motu bateya biso kuna bandoki bazalaka bateya biso kuna diable en personne azalaka l'église kimbangiste la plupart ya ba chrétien église de réveil la plupart ya ba pasteur église de réveil soki kaka ba yoki yo même ata otie makolo na kamba c'est que papa Simon Kimbangu abebi sur la kindoki bakomi kotalo na misu mususu église Kimbangu eza victime ya ba fausse accusation mais loko ngai na sepelaka to na sepelaka papa mabiala na église kimbangiste ezali malgré ben insulte wana batikala soudé kuna na kimbangiste na remarka biloko misato boningo misala pe kotosa mibeko uzoba
l'église na bangote. Réputation ma ben église wana ezala kité. Mais ba koma ine kolate sa ba leader église kimbangiste ba kombo. O papa diangenda za magicien. Maman na ndoki. De bongo ba diaboliser bango. Mais je suis étonné maintenant. Ba kimbangiste bango mongo pa tuyo kokuta kuna. Ba komi kofinga ba papa to ba kambe église na bango. On a biso ba vena toye. Malgré tout ça l'église de réveil, to komi ko croire quand même na message yango to suka koboni. Besoin de tout le monde ça les ça va. Boso comme ça va incrédule au balinga kibaya. Réputation est mieux que or. Boko mbino bandimi mususu kimbangiste, boko ko bebe sa réputation ya église kimbangiste. Tandis que dans linga 26 na 3 on ba yoka bazonga moko. Pour la makamazona kana moko na biso, bo créer sous basanga de kuta. Toza étonné. Ton dimi message à papa Simon Kimbango à peine. C'est vrai ton colline nous na yango te moto sont tantonné. Ne sika bona ni sabiso et comme sous guerre ba kimbangiste. Na bangi makambo yo. Na bangi makambo yo bandeko. Comment mudazo finga moto lokola papa Simon Kimbango kianga na zoka so moté. Mais président de la République azotika présidence na pour attendre kamba pelongoli ba sapatu bandeko mutombe muninga na yo koko na yo famille kimbangiste c'est sacré parce que le grand-père Nabango a fait des choses pour ce pays. Voilà ton analyse. Analyse est bien. Eza kitoko. Pasteur Nash, analyse eza kitoko makasi. Mais eza na ba parti moko o déconner moi mukie en tant que pasteur. Ya ngwana nina sola na yo na meka mpe kotalisa yo. Ba makambo mususu parfois bo ignora ngo na kati ya Bible. Ya ngwana na lingina talisa yo. Osala ba analyse kitoko makambo tout bien ozwa ba révélation. Tambwisa makana nguya eza vraiment malamu. Il faut que ça la lisusu effort ya makasi ko yeba église kimbangiste. Pour ceux qui ont yeba église kimbangiste te, ceux qui ont yeba église kimbangiste en profondeur te au kokate. Papa d'angenda loba pour ozala kimbangiste, faut avoir vocation, faut avoir appel ya Nzambe. Sans appel ya Nzambe au kokate. Au vanda te na église kimbangiste au kokate ko bimo ko kinde. Mais il faut oser appel. So tu appel ya Nzambe, oza na vocation, nde okovanda na église kimbangiste. Nde penza okoza na église kimbangiste. Po ayeba ke eza na makambo. Il faut que ça la lisusu effort ya makasi ko yeba église kimbangiste. Pour ceux qui ont yeba église kimbangiste te, ceux qui ont yeba église kimbangiste en profondeur te au kokate. Papa d'angenda loba po ozala kimbangiste. Faut avoir vocation, faut avoir appel ya Nzambe. Sans appel ya Nzambe, au kokate. Au vanda te na église kimbangiste au kokate au bimo ko kinde. Mais il faut oser appel. So tu appel ya Nzambe, oza na vocation, nde au vanda na église kimbangiste. Nde penza okoza na église kimbangiste. Po ayeba ke eza na makambo. Premièrement, tokolobela nanu bitumba oyo olobi eza na église kimbangiste. Bitumba. Batu baza kufinga papa Simon Kimbango. Batu bazo banga te. Eza nango biblique papa nanga. Eza biblique. Eza biblique. Eyeba nanga ke koma na tango moko batu bakufinga Nzambe. Eza nango biblique. Sikoyo place ya Bible ona nyina kota pona la kisa ke bitumba ya église kimbangiste ezali biblique. Na Bible totangaka. Na kotanga Bible na kotia yango verset biblique wana na tie yango pe ya voix na chana son toyoka yango bolanda ke église kimbangiste c'est la Bible. Ta papa Simon Kimbango alobaka ke na tikeli bino Bible de tokokanga moyibi na eloko oya yibi. Donc yango wana bomona ka totanga ka Bible. Na kati ya Bible balobi ke Dieu a créé l'homme à son image. Biso to ba ressemblance à Nzambe. Mais na Bible côté mususu balobi ke Nzambe aza molimo amona na kate. Mais biso sikoto moni Nzambe wana. O batu ba mona kate batu ba yebite. Biso sikoto vandi na Nzambe wana. Tata Kimbango ye. Kati na bato. Ami la kisi ami monisi.
aboti bana misato bamvoila tata kisoke tata lunga tata yangenda wana ezaka ba corps na yemoko to bango niso misato baza ba kimbango papa kisoke la za kimbango papa dia lunga na kimbango papa dia ngenda kimbango ndio yoka kankolo so loba même na bible yake papa za kati na nganga na za kati ya tata yango siko biso siko to monaka oyo bato batanga na bible o to tanga na bible toza na ngwa live papa Simon Kimbangu ayena Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe Molimo Santo. Ça c'est la réalité, ça c'est la vérité oyo mukileza ko ignorer. Cadeau spécial Nzamba pesi biso amilakisi pa na biso. Mais toboya ka bato ba ignora kango. Sokotala sikoyo histoire ya Bible nyonso. Ko biso totanga ka Ancien Testament na Nouveau Testament loba ya kala loba pe ya sika. Mais la mona kana ba église de réveil ba s'intéressera mingi kaka na ba Nouveau Testament. Ancien Testament ba s'intéressera na ngote. Mais biso n'église kimbangiste Ancien Testament na Nouveau Testament totanga ka yango. C'est très important. Et leko leka kuna pa na biso ezate. Avant na kota na Bible na koloba nanu bitumba l'église kimbangiste. Ozomona ebandaka wana te. Likolo bitumbe banda likolo tangu tata Nzambe aza likolo wana Satan amonaka après Nzambe tata ezali ye boyebi histoire wana eza na Bible Satan azalaki pe lo fulu pe azalaki na ba ange banda ko adorer ye kolega même Nzambe tata po ye azalaki ange moko boye o Nzamba banda ko linga minga pesa ki ye balokumu azalaki na balokumu ba ange baza ko adorer ye makasi même koleka Nzambe tata ba do azaki pe na ba oya ye batu na ye me bazaki likolo na Nzambe etango azolinga yeba après Nzambe ezaye babiseke mwana azali asilika sepela ta mukete mais ayaka kondima kaka ayebisi esiko akutani na mwana alobi après yo ezangai habite tuna Molimo Mosantu. Donc après yo Molimo Mosantu bonga 4e ekosimba te désordre banda wapi likolo bitumbe banda wapi likolo donc Satan atomboka aboya même komona Molimo Mosantu eloko nini asala tellement mabe na elekaki babwaka ye na se Nzambe aza kotala ba oya ye batikalaki ba ange o bandemelaka Satan bakitaka na Satan ba ange musu bazaki tantôt plutôt Nzambe siko linga ba tantôt plutôt te baza ba naître aolinga Satan aolinga Nzambe donc azomona tina tika nani na landa nani Nzamba kitisi bango kitisa bango. Et tant que tokomi na 4e génération Nzambe wana oya bwaka Satan asi Nzambe wana ayekomi lakisa siko po Nzambe moko alobaki na kokanga Satan na 4e génération po na 4e génération Nzambe akovana na kiti na ya bokonzi akomi lakisa na batu me voici na ngomba ya Siona yango na siko to vande siko na Nzambe na 4e génération yango yango ndepe akokanga nani Satan. Papa Simon Kimbangu aye kati na biso donc likolo kiti na mabele oba israélien na nkamba abenga nkamba ku Nouvelle Jérusalem te abenga nkamba ciel de nkamba baye kotika drapeau na bango na ciel de nkamba likolo kiti na mabele Nzambe aye na nguya Nzambe aye na nyonso aye na ba pouvoir na ye nkamba c'est la Nouvelle Jérusalem tango tata bandi kosala musala na ye na kombo ya nkolo Yesu po nkolo Yesu aki na kombo ya tata alobi Molimo Mosantu koya na kombo nanga bazaka mutu moko tata ye na kombo ya mwana me bazaka mutu moko aye avandi kati na biso abongisi nkamba na ye nkamba wana tutoyoka o Nouvelle Jérusalem na tango mais ezali esika o mokile bandela esika basala Adana Eve esika Nzambe akrelaka mutu na nkamba Nouvelle Jérusalem tala siko bisika ya bongo tango Nzambe na créer mutu Satan aza pembeni aza kotala Satan azalaki déjà aza komona tango Nzambe pe asa Nouvelle Jérusalem
mutu aliboso akotaka na lingomba na église kimbangisi eza Satan. Ta mama mula beti ngonga papa Simon Kimbangu abandi musala na ye, mutu aliboso akotaka na église eza Satan. Oh, mamula tala boye Satan na église ya lobi quoi? Papa Simon Kimbangu ye Satan yebisi papa Simon Kimbangu oh yo zoluka bandimiti ngape na ye ko mondimi aye akota ko mondimi abi pe naza pe na batu nanga nazoya na batu nanga aye pe na batu na ye na lingomba aye na batu na ye avanzi na lingomba batu na ye wana pe bakoli batu na basangani esika nzamba za mabe ya Satana ese manifestaka makasi po akolinga kaka abungisa milimo ya bana ya Nzambe, abungisa boyebi ya bana na Nzambe. Esika Nzamba zali matate ezangaka te. Avana kende penza na profondeur alikambo na zolobela. Eloko na kolobela Yesu na zonga mwa mukie na ba Jérusalem akala. So totali na 12 tribus d'Israël. 10 bakendaka mibale batikala batongaka Jérusalem. Soki totali na 1 roi 12 yango ni nazo tchasiko 1 roi 12 papa nanga oza pasteur église kimbangiste batala yango na bonzoto te église kimbangiste balanda yango na molimo so ozali na bonzoto okoka te okobayo kobima pena okena yo obamba église yo mususu omonaka ezalaka na kimia makasi po baza kosala na Satan franc-maçon yango mona pena bazo kende kitoko bo bayebike na sempumu eza bonzambe oyo eza na église kimbangisi eza na église na bango te yango mona pena standard stabilité leven moko bazo vivre do sentir église wana posé calme kuna pena Satan atika bango kimia po bazo tambola na disposition na ye siko église kimbangisi bakoka ko manipuler yango te église kimbangisi bazo koka yango te bazo luka ba manipuler yango bazo koka te po moto ya Nzambe eleki makasi yango na ba désordre bazo ko tia batu moko boye bataka mobulu na lingomba bafinga ka Nzambe wana batu na bango do tala kaka okotala bafa ba église na yo uti wana ozomona ke calme ezalaki posé mais comment ka église kimbangisi sika Nzamba za pona nini ka babulu yeki Satan papa Satan alingi mwana Nzambe akoka kososola te alingi mwana Nzambe azwa boyebi te alingi bososoli te papa yango abano tia ba trouble ya makasi mais yo il faut ozala firme ozala boyebi na Bible po histoire kimbangisi eza biblique Bible bato bako oh eza biso te eza mindele non histoire ya kimbangisi c'est la Bible. C'est la Bible. Oh, et ça, la marana batango ya kala, yango mbe eza ko sala mana batango yo. Makambo bandaka likolo, yo ko se manifester awana se na Nouvelle Jérusalem. E mosuna lobaka, o mona ka ya kala oyo ezalaka makomi, monga mona vandaka na lobaka. Est-ce que ba histoire o totanga ya kala o est-ce que esalamaka to eza makomi o bayaki ko prévenir biso dela makambo ko ya ko sala maturo oyo. Po makambo eza na Bible yango yo sala ba église kimbangiste. To tia sikoyo 1 roi 12. Nde bokabwani église kimbangiste zo mona bokabwani. Po na moni o se tracasser côté ya bokabwani wana fale bazonga boye to landa siko 1 roi 12. To kotanga na 1 roi 12 chapitre 1 to koma pena tina verset 33. Wana nazo tiango ya audio vraiment to zo temps ya koyoka. Pasteur Nash na lingi vraiment Olanda pour comprendre oye ba église kimbangiste bitumba lango eza zarte eza mabongisi ya Nzambe moko bongisa ngo bongo bokabwani pe ya lingomba eza zarte eza mabongisi ya Nzambe ye moko abongisa yango bongo yango moni lingomba ekabwani wana de bokabwani wana eza teke pondenge eza bokabwani ke biso tokozwaka kimia te ndenge batiaka na mito ya bato famille wana soki ezongi te en tout cas kimia koya te non c'est faux archi faux kimia esimbami na maboko ya famille te okolanda awa na Bible makambo nyonso na eza nango na Bible to landa nanu premièrement 1 roi 12
chapitre 1, tina verset 33. Bon, voilà. Boye, batindaki bato kobenga Roboami akendeki na Shishemi epai bakonzi ya yambo mokapo ya 12. Bokonzi ekabwani. Isalaele atombokeli Roboami. Roboami akendeki na Shishemi epai wapi lisanga mobimba ya Isalaele esanganaki pona kokomisa ye mokonzi. Kasi sima na Jeroboami mwana mobali ya Nebati koyoka sango yango uta na Ejipito epai wapi akendeki kobombama pona kokima mokonzi Salomo, azongaki uta na Ejipito. Boye batindaki bato kobenga Jeroboami, bongo ye elongo na lisanga mobimba ya Isalaele bakendeki epai ya Yeroboami pe balobaki na ye: tata na yo anyokolaki biso makasi, kasi sikoyo yo lembisa misala makasi pe mikumba oyo tata na yo atia na mito na biso, bongo biso tokosalela yo. Roboami azongisaki: bokende epai na bino, bopesa ngai mikolo 3 pona koyekola likambo yango, bongo bokozongela ngai. Pe bato bakendeki. Mokonzi Roboami atunaki toli epai ya bapaka oyo basalaki elongo na Salomo tata na ye tango azalaki nanu na bomoi. Alobaki na bango: toli nini bozali kopesa ngai lokola eyano ya kopesa epai ya bato oyo? Bazongiselaki ye: soki na mokolo ya lelo omikomisi mosali ya bato oyo, soki osaleli bango pe opesi bango eyano ya malamu, bakozala tango nyonso basali na yo. Kasi Roboami aboyaki toli oyo bapaka bapesaki ye, asengaki toli epai ya bilenge mibali oyo bakolaki esika moko na ye pe bazalaki kosalela ye. Atunaki bango: toli nini bozali kopesa lokola eyano ya kopesa epai ya bato oyo balobi na ngai: lembisa misala makasi pe mikumba oyo tata na yo atia na mito na biso? Bilenge mibali oyo bakolaki esika moko na ye bazongisaki: tala makambo oyo okoyebisa bato oyo balobi na yo: tata na yo anyokolaki biso na misala makasi, kasi yo lembisela biso yango. Yebisa bango: mosapi na ngai ya moke eleki loketo ya tata na ngai na monene. Soki tata na ngai anyokolaki bino na misala makasi, ngai nakoyeisa yango lisusu makasi koleka. Soki tata na ngai azalaki kobeta bino fimbu ya poso ya nyama, ngai nakobeta bino fimbu ya ebende. Sima na mikolo 3, Jeroboami elongo na bato nyonso bazongaki epai ya Roboami ndenge mokonzi ayebisaki bango: bozongela ngai sima na mikolo 3. Mokonzi Roboami aboyaki kosalela toli oyo
bapaka bapesaki ye ayanolaki bato na maloba mabe makasi, alandaki toli ya bilenge mibali pe ayebisaki bango: soki tata na ngai anyokolaki bino na misala makasi, ngai nakoyeisa yango lisusu makasi koleka. Soki tata na ngai azalaki kobeta bino fimbu ya poso ya nyama, ngai nakobeta bino fimbu ya ebende. Mokonzi aboyaki koyoka bato, pamba te ezalaki Yawe nde asalaki bongo mpo na kokokisa liloba oyo Yawe ayebisaki Jeroboami, mwana mobali ya Nebati, na nzela ya mosakoli Ayiya, moto ya Silo. Tango bana nyonso ya Isalaele bamonaki ete mokonzi aboyi koyoka bango, bazongiselaki ye: eloko nini ya lisanga tozali na yango na Davidi? Tozali na eloko moko te ya lisanga na mwana mobali ya Izayi. Isalaele, tika ete moto na moto azonga na ndako na ye ya kapo. Pe yo, mokitani ya Davidi, tikala kotala makambo ya ndako na yo. Boye, bana ya Isalaele bazongaki na bandako na bango ya kapo. Roboami akobaki kokonza bana ya Isalaele oyo bazalaki kovanda na bingumba ya Yuda. Mokonzi Roboami atindaki Adorami oyo azalaki motambolisi misala makasi, kasi bana nyonso ya Isalaele babambaki ye mabanga pe akufaki. Nzokande, mokonzi Roboami alongaki komata na char na ye mpo na kokima na Yelusalemi. Ezali boye nde bana ya Isalaele batombokelaki ndako ya Davidi kino na mokolo ya lelo. Tango bana nyonso ya Isalaele bayokaki ete Jeroboami azongi, batindaki bato kobenga ye ete aya na mayangani pe bakomisaki ye mokonzi ya Isalaele mobimba. Kaka libota ya Yuda nde etikalaki kotosa bokonzi ya ndako ya Davidi. Tango Roboami azongaki na Yelusalemi, asangisaki libota nyonso ya Yuda pe libota ya Benjamin, aponaki kati na bango bilombe ya bitumba koto kama moko na tuku mwambe mpo na kobundisa ndako ya Isalaele pe kozongisa bokonzi na maboko ya Roboami, mwana mobali ya Salomo. Kasi Nzambe alobaki na Shemaya, moto na Nzambe: yebisa Roboami, mwana mobali ya Salomo, mokonzi ya Yuda, pe bana nyonso ya Yuda, ya Benjamin, pe ba oyo batikali: tala liloba oyo Yawe alobi: bokende te kobundisa bandeko na bino, bato ya Isalaele. Tika ete moto moko na moko azonga na ndako na ye, pamba te ngai moko nde nasali makambo nyonso oyo eleki. Batosaki liloba na Yawe pe bazongaki na bandako na bango mpo na kotosa mitindo ya Yawe. Lisumu ya Jeroboami. Jeroboami atongaki engumba Sishemi kati na ituka ya bangomba ya Efraimi pe avandaki kuna. Longwa na Sishemi, abimaki pe akendeki kotonga Penueli. Jeroboami amilobelaki: ndenge makambo ezali kotambola, bokonzi ekoki kozonga na ndako ya Davidi. Soki batu oyo bamati na Yelusalemi mpo na kobonza mbeka na tempelo ya Yawe
bakopesa lisusu mitema na bango epai ya kolo na bango Roboami mokonzi ya Yuda. Bakoboma ngai pe bakozonga epai ya mokonzi Roboami. Sima na ye koluka toli, mokonzi asalaki bikeko mibale ya bana ngombe ya wolo. Alobaki na bato, o Isalaele, bokei pe mingi na Yerusalemi. Botala banzambe na bino oyo babimisaki bino na Ejipito. Jeroboami atiaki ekeko moko na Beteli pe mosusu na Dani. Bongo likambo oyo ememaki bato na lisumu, pamba te bamoko bazalaki kokende kogumbamela ekeko oyo ezalaki na Beteli pe bamosusu bazalaki kokende mosika kino na Dani pona kogumbamela ekeko mosusu. Jeroboami atongaki bisambelo ya likolo ya bangomba pe atiaki banganga nzambe oyo bazalaki ata te bato ya libota ya Levi. Jeroboami akataki ete basalaka feti mibu nyonso na mokolo ya 15 ya sanza ya mwambe ndenge basalaka na mokili ya Yuda, pe abonzaki mbeka na etumbelo. Asalaki ndenge wana na Beteli epai wapi abonzaki mbeka epai ya banzambe ya bikeko ya bana ngombe oyo asalaki, pe atiaki banganga nzambe na bisambelo oyo abongisaki na likolo ya bangomba. Na mokolo ya 15 ya sanza ya mwambe, sanza oyo aponaki na ndenge na ye moko, abonzaki mbeka na etumbelo oyo atongaki na Beteli. Akataki ete basalaka feti mibu nyonso pona bana ya Isalaele, pe amataki na etumbelo pona kotumba ansa. Sujet oyo eza tellement molai makasi. Eza tina ba parti mosusu obiko Olanda yango koma pena tina parti mosusu. Baza ko lobela ke batu wo bakendaka bana Israël bakendaka na Jeroboam. Basalaka ka 22 ans bakoma kolia bango na bambwa. Bakoma kolia bango. Basalaka ka 22 ans ba o bakendaka. Sikoso bolandi histoire nyonso. Pour comprendre que ezali église kimbangiste Jérusalem, à part na Jérusalem banda ko zala bisika mususu na ndako ya David banda ko zala kuna bitumba eyaki ebimaki. Menkolo Yesu na ba Yuda bangonde bazalaki bakendaki Jérusalem, ba musu batikalaki nde bakende kotonga na ba église na bangomba. Roboam mwana ya roi David oyo ye moko roi David atikelaka musala na ye atonga Jérusalem, ye wana babundisaka pa bandi mosusu Jeroboam, babundisaki ye po ye azaki na mibeko na ye. Ye Roboam azaki na mibeko oyo azaki nango tangu tata na ye akufi, ba jeune bazolinga a changer mibeko wana po basala na ye. Ye pe aboyaki akomisaki yango kutu plus dur koleka. Baboyaki ba oba ndimelaki ye batikalaki na ye, ba ope bakendaki kosala ya bango. Sikoso totali lelo nkamba Nouvelle Jérusalem, batata misato bakei papa de lungana nkolo Yesu oya lakaki biso na kotindela bino mosungi oya kozala na bino libela na libela molimo mo centre akoya na kombo nanga. Kolo Yesu aza kokende atikeli biso molimo mo centre tata simoki bango kiangane. Kolo Yesu atikeli biso papa de lungana atikeli biso ye. Bazalaki na centre, siège ezalaki na centre. Mais tant bazo telemisa ye akenkamba bibo kwa ko telemisela ngana nkamba na Jérusalem. Nde abande kotonga penza kamba ezalaki nango donc bizarre. Mais papa simoki bango kiangane abundi na nkamba po nkamba eko mandenge za bon.
ba o bakenda na Bible bolandi bakenda bazonga te. Basala ya bango batonga deux places. So total na minute oyo. Mutu aza en tête makamba ba 26 eza Paul Libuya. Atongi bisika mibale na golf ti na fubu atongi. Aza kotambusa bango na ndenge na ye. Donc ndenge aza na longola bango eda Jérusalem po ayebi ke soki bake Jérusalem esprit na bango kozonga ba comprendre ke sika na biso awa. Donc soki ba comprendre ye bakobambe babanga ye bakoyina ye yango wana fa kotsa bango idéologie moko abosenisa bango nini Jérusalem. Makambo tozolanda na Bible awa yango so leka na église kimbangiste. Ba o bakendaka bazongaka te. Siko passion tozomona na mokili oyo eza peka biblique kolo esatikaka yango il faut ekokisama. Il faut ekokisama. Biso toza libota ya Levi o totikala na Nzambe. O toyembaka libota Levi. Yeye kosenga na yo Yawe opambola biso makasi yanga ndona mai vwama yango tuye pai na yo. Donc banzembo yo libota ya Levi ba o batikala kana nde totikali ya tata Simon Kimbangu kiangani na nkamba Nouvelle Jérusalem toza kotonga. Pasteur Nash, tango yo lalaka, ozwaka ba révélation pa de ngenda. Omona pa de ngenda yebisa yo ke tango osala ba émission yebisa libota ne sangana. Eza lo wande komoko boye, azwaka ba révélation ya papa Simon Kimbangu. Azwaka ba révélation, akomona sikoyo papa Simon Kimbangu zo ese akende nkamba. Akomi na nkamba kucho ba Simon Kimbangu kiangani, abi o mais azo comprendre te. Mais quand on a pas ce moment qui a amona pe ya ye makambo na ye. Donc on comprend ai mutande ko mona ya libuta na ye yo kaka. Et puis pe pesa ki ba mission makambo belé. Akoba ko témoigner monene ya tata lakisa mokili Nzambe ye wakosa kabiso. Mais ye moko petanga ndako te aote ya makambo na ye. Akota ki mwa muke o libota wana. Nakamwa rabino. Libota wana bolinga kolanda. Libota wana eza biblique. Nzambe abongisa ngo bongo. Biso foto landa Nzambe ngana benga ka yende ko wana na yebisi. Tango badozo ba révélation. Ozwaka mwana nini ya bapapa ote. Ozwaka papa Kimbangu. Oko mona pasi mimo kiangani abikisa na bapasi ma premier belé. Soko yo kolanda Nzambe na ote. Yo koluka libota oyo ye moko Nzamba lobi ke déjà si basombama. Déjà si batekama. Batekama deja Nzambe ye moko abongisa iri kambongo ezala bongo yango boyoki na Bible awa tango bakabwani bakeyi ye moko Nzambe alobi ke bobundisa ba obakeyi wana te botika bango bakende ngamoko na bongisa likambongo esala mabongo eza mulai so landi ka un roi odo bandonoka kotanga un roi okokamwa okomona makambo eza na un roi oyo okomona makambo eza histoire ezaka ya bitumba ya Jérusalem ya bitumba ya Jérusalem na ba obakenda wana na bana Israël ba obakendaka bitumba ya makasi na kati ya un roi bokomona makambo bozomona o yango esalama na église kimbangiste na kati ya libota wana kuna peka ka bato yango obaye kobundisa lingomba babimeli po bato yango bauta deja likolo satana na Nzambe deja bande kobundisa Nzambe bazua bisika oyaza koluka ba gloire Nzambe azopesa yango te ebande kosimba lisute depuis likolo makambo to mona église kimbange so bino bokamwa kango so bino bokamwa kango en tout cas ekamosanga bo raisonna ka boyeba Nzambe azandege nini histoire eza nango na Bible depuis likolo bitumba Nzamba binona bwaka ina se alobi yo likolo ngai yawa za bitete bokili pe za yanga atongi mokili na ye asali moto etango sa mutu tokome kokoma ebele satana aza so na nyoka te alati nzoto ya moto akomi lakisa te avandi pe na kati ya ndako ya Nzambe avandi na kati ya famille et santo oyo kapena ke papa kisoke pale lunga pa de ngenda ba Nzambe babokoli pe satan na kati babokoli satan na kati ko satan pa yekina ba ange na ye babotami pe kana kati ya bana batata
baza pe na kati ya lingomba. Tangu ya molimo mosantu tellement que na Bible ya bozo yoka roi Salomon atiki mwana na ye. Roi Salomon so boyeba te ezaka nkolo Yesu. Kolinga basi omonaki atiki basi ebele wana ezaki pona koteya mokili ke so bolandi histoire ya basi azwaki ateyaki mokili. Mwasi nyonso aza mwasi ya kozwa te azo ko expliquer ba catégorie ya basi na kati ya Bible. Eza ye moko nkolo Yesu. Ye moko nkolo Yesu. Ayaka na kombo ya roi Salomon. Ya mwana papa Simoki Mbango tango aye na bana na ye apesi kisolo kile lukelo Charles Daniel. Ye wana Daniel ya kala ya Bible boyokaka référence. Poza Nzambe ayaka na ba kombo ebele. Avandi na kati ya bato abimi na ye moumbu. Ami lakisi te. Mais alakaka biso na 4e génération akomi lakisa me voici. Akovanda na baye koli na ye akolia na bango akoseka na bango. Kombo na ye kokoma na bilongi na biso. Yango benga biso ka bakimbangiste. Otoza bana ya tata tovana na Nzambe. Siko Nzambe wana ayiye na tango na biso oyo. Tango bavanda ka ba réunion na bango bana batata, tango bavandi ba réunion. Bazo ninga ka papa Simoki Mbango a changer programme ya batata. Ya bia o changer te. Ndenge batata batikira ki ndenge kozala. Makambo ya ko changer ezati. E komi kita bazo yoka na lisute. Papa pe akiko sola ba pasteur. Kaka nde bomona mwana ya roi Salomon bo akiko sola na bampaka. Amone simbite alugi ba jeune. Asoyina ba jeune. Babise mibeko wana tata na kutu eza muke yo kutu komisa ngo makasi. Papa Simoki Mbango. Asololi na ba mikolo ya famille bokende kosola na bango. Bote ya bango. Baboya koyamba kutu meta mikolo ya famille. Ba obatikira ba bate ya bango. Baboya kutu koyamba bango. Bango bamoni ke en tout cas to meki kosola na bana balina bango yoka te bali bazala ka ba chef spirituel adjoint mais bali ko yoka pe mikolo te. Nde babi ba yoko pesa makambo na lingomba pe tie résolution. Momoni donc makambo ya nkolo Yesu iye moko tataki mawa yesi yango lisu makasi résolution oya kolanda ye wana ya ye okolanda ye te aza ya ye te parti moko lobi ke famille wana eza libota esantu po tata na bango asalaki mingi na mokili libota esantu Nzambe nde azali santu Nzambe nde azali santu. Donc tango aboti bana na ye misato wana ezaki ye moko mibotaki. Donc koloba te ke bana nyonso lisusu bango pe botaki eza bazaka ba santu. Te baza bato lokwa biso po papa dia ngenda lobango. Boka ntatende bozomona bana na ngai boye. Ali bakoko sala nyonso balingi te. Il faut ba mériter. Po papa dia ngenda pa lobi ngai pe tata yebisa ngai il faut na mériter. Bino nyonso boza bana na nga. Wana papa dia ngenda lobi bino nyonso boza bana na nga. Bango kaka te. Boka ntate pona boti bango na mosuni. Non, bino nyonso boza ndenge moko. Soki na botaki bino, soki mama bibi abotaka bino, balinga babenga ye monstre. Yango na tikaka bino bobota ma par-ci par-là. Ozali bana na nga ya molimo. Bota bana mwana ya molimo. Bobota bana mwana ya bonzoto te. Po Nzambe abotaka te. Nzambe soka Nzambe amibotaka. Amiboti. Nzambe tango aye na tango oyo ya suka oto na 4e génération suka o tata Simoki Mbango kianga ni Nzambe olimo mo centre ayoko kokisela biso bilaka abota mina bango nyonso boni bango nyonso bozomona wana o bakenda bato bele bakeke wana baza ba ange Lucifer baza na kati Lucifer na batu na ye batu tutu baza na kati amemi bakei atiki pe ba o bakobundisa atiki bango baza na kati Nzambe aza na ndeko te. Nkolo Yesu aloba yango totanga na Bible. Nkolo Yesu aloba yango eza biblique. Eza teke po babotami na ye alboko mona kaka libota na nyonso ekomi esantu. Soki bazaki esantu banga batika nkamba te. Po batata batikela biso nkamba. Nkamba nde siège international ya mutu moyindo nyonso. Avant nanu mindele do moyindo nyonso siège international. Me bango bakoma koteya bato makambo mosusu babosanisa bana ya bato nkamba. Bakoma ke nkamba ne loko ezalaka te. Bakoma na ba fausse histoire. O batata batika te batata batika biso na cercle. Toka bwana te quel que soit le cas ou les problèmes tozalaka na kati ya cercle. Me bango pona kowela bokonzi ya Nzambe bakei. Nani awela ka bokonzi ya Nzambe zaka Satan.
Satan aza na banzoto ebele, aza kosencarne na banzoto ebele, aza kowela ba gloire ya Nzambe, aza kobundisa Nzambe. Nzambe avanda kiti na ye bokonzi baza kobundisa ye. E bato na bango pe bazali oyo bakofinga Nzambe. Ekomama nango eza bibliki. So bomoni bato bazofinga Nzambe seke tokomi na ntango ya suka. Oyo kelango motema pasi te. Mais luka no comprendre kimbangisme, c'est très important. Alors tozo tanga na Bible place nkolo so lobaki ke nani ndeko na ngai ta bandeko na ba yaki koluka Matthieu. Toko tanga na Matthieu chapitre 12 verset 46 ti na 50. Bongo moto moko ayebisaki Yesu, mama pe bandeko na yo ya mibali batelemi libanda bazali na posa ya kosolola na yo. Kasi Yesu azongiselaki ye, nani mama na ngai pe banani bandeko na ngai? Bongo Yesu atalisaki loboko na ye na ngambo ya bayekoli na ye pe alobaki, mama na ngai pe bandeko na ngai bango oyo. Pamba te moto nyonso oyo asalaka mokano ya tata na ngai oyo azali kati na likolo, yende azali ndeko na ngai ya mobali, ndeko na ngai ya mwasi pe mama na ngai. Voilà. Photo la la Bible. Église Kimbangiste, c'est la Bible. Makambo zo koma na Bible. Makambo eza na kati ya Bible. Nzambe azaka na ndeko te. Famille na ye, mama na ye na bandeko na ye. Mais alobi nani mama na nga, nani ndeko na nga. Ba o bazo sala na nga musala ya tata. Bango nde famille na nga, bango nde mama na nga, bango nde bandeko na nga. Siko yebisa nga bato yo babude. Bato babude na bango tata Simoki Mbangu Kiangani. Batia siko bato na bango basali 23 ans ko révolter na église Kimbangiste. Bateya kama sengeni ya mabe maloba ya mabe. Bafinga kana bango nkamba. Pona ba dévier bato nzela. Pona ba bimisa bato na lingomba oyo ezali esantu. Esika siège Nzambe evandi. Bango bato bongo penza bango kozana bango besoin. Esi batekama. Pasteur Nash, bato ozolo ya bato 26 wana bazonga po libota wana po Congo. Congo eza rien à voir na libota wana. Rien à voir. Papa Simoki Mbangu Kiangani tango akendaki na Mbanza Sanda na 2001 na 2001 alobaka nini? Na tia su video yango na zongisa yango. Koleko ya bato kaka kosepela na kosepela. Po Nzambe si akanisila biso banda kala. Koya tata Molimo Sant tata Simoki Mbangu Kiangani ezali pona kokokisa makambo oyo Nzambe apesaki biso. Oyoki Papa Simoki Mbangu Molimo Sant ayiko kokisela biso bilaka. Yende bilaka eza na maboko na ye. Alobaki teke 26 yende to tikali boy to kokisela biso bilaka tete. Alobaki Molimo Sant ayiko kokisela biso bilaka. De bilaka pasi ya Congo kozwa souffrance nyonso tozomona o ekomama déjà. Il faut ekokisama. Makomi ko leka bongo te sans ekokisama. Après passe nde bisengo ekoya. Bon Nzambe bato bazominga koyeba ete Nzambe balingi kososola ete. Il faut tokotana na pasi ya makasi. Po soki tokoti na souffrance ya haut niveau te bato bazosola ka Nzambe te. Esengeli pasi eya ya haut niveau. Pasi ekoya lisusu makasi pe mokili mobimbe koningana. Pasi tango koya makasi. Nde bakoluka nkamba po tango mokili koningana même mokili ya pote ozomona opase kokota bakolinga baluka source ya mwana pasi mimbe okianga nazo bongisa aza kosomba deja babato yebisanga na mokili oyo yebisanga na ba église nyonso mona na mokili église nyesomba bato apart na tango nkolo esi na tango akala na nkolo esi azaka na bato na église Kimbangiste tosombi bato. Ozomona teke makambo ko mama ya ngone za kosala masiko tozana bato po papa Simoki Mbangu Kiangani na lobi biso to kolesa mokili
Nankamba tolona tobokola. Papa aza koloba tolona tobokola. Po biso ne tokolesa mokili. No aza koloba. Nzamba aza koloba. Po lobi pase kokota. O to monde eza moke oyeso ya makasi mak. Ekoya lisusu ya makasi. Après douleur wana mokili komona non. Il faut to luka. Wapi to bebisa. Nini to sala. Pourquoi to mériter nyonso yo. Taba koluka source. Place to kozwa kimia. So kimia na biso to koliango pela bata mabete. Nzambe alobaki laiswa. Toko kabwana kaka bata mabete bata malamu. Pe nzambe asala yango de génération en génération. Aza ko diviser bata mabete na bata malamu. Bata mabe abomi bango na moto. Abomi bango na mai. Abomi. Nzambe abomi mokili jeté. Siko na 4e génération o alinga a perdre biso te. Yango na za ko te ya kaka quelque soit mabe azo te ya kaka. Pona nini tozala na ye elongo. Siko nkamba soko sosoli yango te. Soko landi bilobele ya bato okoka te okokima. Pona nini Satan azolinga bato bazala trouble baloba esika nzamba zali boye ndeni. Satan ndataka bitumba wana ataka bato na ye. Mama moko boye akoti kimbangiste esika zokende nkamba. Akomi na entrée ya nkamba papa bimeli ayebise moni nengo ye. Sala mutema munene. Oyebi eloko oyeko luka. Ko bebisa te ko landa te ata ba ko distraire yo. Po bana ya Satan nanu ba bimite. Po papa le ba ko kombola. Moni nkamba wana. Tango papa ko kombola yango ko sala grave. Ba tu yeso za ko donda ba za ko siama nkamba ya biso. Papa ko bimisa ka bango lo ba ki ba otosa ba osalela ye. Mais so ba zo bebisa. Ba ko mona papa ko changer. Nde ba mona ka ye wana ekoza su bongo te. Ekoza su bongo te papa ko changer makasi. Akozongisa bato mabe na bamboka na bango. Nkamba Jerusalem ekotikala na basantu. Mikolo koya makambo kozala. Nanu bokabwani ebandi kutute obomona eza moke bokabwani koya isu ya makasi na église kimbangiste. Ponkolo ye moko abongisa yango bongo. Il faut bato mabe nyonso babima. Bandoki nanda kwa Nzambe babima banganga nanda kwa Nzambe. Donc akobimisa bango nyonso tango abaki kombolangi na kombola akokombola siko bino bato bwa libanda bomona kake o biso bozo lembisa biso papa soko mi lembisi eza ndeke yo moko ozoko mi lembisa o bino bozo sisa biso moni nkamba so sili makasi osale fort na yo te o raté polo lande yango wana. Donc bande ko na moni pe na ke musika makasi merci na bato bolandi ngai pe na bandeti na suka tolanda nkamba na biso tolanda tata ngaso nazo bondela nazo katana nga ya ko remercier Nzambe ndenga ponanga atianga na lembo na ye nazala ne na nkamba Nouvelle Jérusalem na yeba ye na mona ka ye nazo ka ba révélation soko zo ba révélation zo mona ba papa epesa mela mutu nyonso te. Bato mona bakenda na ba mona ka batata te. Yo tango zo mona bango kumisa Nzambe poza ne lembo ya molimo mosantu eza ko benga ona nkamba Nouvelle Jérusalem. Ngana zo ka ya ko adorer papa merci. Na ndengo ponanga mingi bazui grâce te. Epesa mele mutu nyonso te. Soki nzo bodela me na zo vision. Na moni siko papa sibonga kyanga na tribune na chair na ya kitya bokonzi atenga boy. Na vision nanga nazo yango déjà deux fois. Nazo yango déjà deux fois. Po na kumisaka ye. Epesa mela mutu nyonso te. Ya kozana papa na nkamba Nouvelle Jérusalem. Do soki epesa meli ozo yeba ye, ozo kotosa ye. Ozo banga, ozo tosa mibeko na ye. Ozo kolanda ye. Ndeko nanga. Oko sepela mukola soki elongo na tata tango ba invention makambo ne ko banda Nzambe linga bosoto te bata mabe nyonso ko longola bango na nzela na ye. Donc il faut ka ko linga bon Nzambe elata yo mingi bonzoto ezala moke bondela senga tata kimbango senga Nzambe ye moko molimo mosanto ako fungolo misu makasi Bible tangaka yango makasi o comprendre que histoire ya kimbangisi ezala na Bible. Donc c'est ça on a ngana le bino bandeko yango. Merci na bandeko so po pesinga temps bolandinga vraiment suka. Tikete papa simima on ngani pambola bino pesa bino so ba sagesse et intelligence ya makasi. Voilà, merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Bye.
botala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kimbangu nalongi mokili Tembo ebele mikembo banda Kimbangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kimbangu nalongi mokili